Donc, nena lobela sujet moko e batu batebele pa lobela yango te, mais il faut na lobela yango. Mibale ebele nde baza wana bayebi na bango teke mwasi mpe abwakaka, so osali mwasi mpe fo abwaka, bayebi na bango yango te, ebele nde baza na bayebi te. Yo osali na yo osali obwaki siko mwana bato abwaki te. Oh, aboyenga nayebi loko nasali te, naboyi owi mpo nabwakaka na nga te. Oh, ndumba azwi mobali mosusu ati nazwi mobali mosusu paske nga na yo tosalaka nabwakaka te, ya oyo kuna bwakisi nga. Ozomona basi mosusu babimaki ndumba mpo makambo elekaka na couple moye boyeba eza te. Ozalaka na mwasi oyebi na yo teke so osali mwana bato mpe fo tunaka mpe chéri obwaki, mama obwaki, so mwasi ayebi so chéri nabwaki, wana ifo motema no ekita tanke otuni mwasi abwa, ifo kotunaka ntango osali mwana bato otuni eske obwaki bebe, so mwasi ayebi soki nabwaki, wana c'est bon. Et puis avant yo nanu soki nanu mwasi abwaki te oza na droit ya kobwaka te, ifo bwakisa na mwasi. Mwasi mosusu aza na ndako ya libala, omonaka mwasi moko boye amonaka ne libanda akoma na ye donc akoma mwasi nazobima na intel, mwasi wana ndumba ndumba boyebi makambo eleka na couple na nga, boyebi makambo eleka na couple na nga te, nakana mobali abwakisaka nga te. Mibali mosusu baba égoïste, soki abwaki akoninga yeba teke l'autre, est-ce que l'autre abwaki pe te. Soko ntango badegré okoma na couple, allez mwasi wana bino mwasi andumba mwasi boye moye mpe mwasi mpe atandela bino mpe vérité ke mobali oyo anabwakaka na ngai te, moye te andimi kaka bolatisi ye kaka ekuluzu, moye mpe abimisa vérité wana na bafamille mpe eza te na bakamarade mpe eza te, alati kaka kashe kaka ya kindumba kaka. Donc